Félicitations à moi Mboka Antoine pour auti ko inaugurer pont. Na sepeli mingi terrasse auti ko inaugurer wana ya 12 mètres ndé na sepeli na logo. Terrasse auti ko inaugurer terrasse. Auti ko inaugurer terrasse. Félicitations à Ndeko Antoine. Émission ni ne changer. Continuité de Kabila Koufi. Attends, on programme à changer. Yokana bisayo mwana Mboka Kabila Koufi. Totie ba koto to memeti na nécropole. Tokie to memi Kabila inde ti to komi na nécropole. Papa rebeti to kota Kabila Ndeko Antoine asekuisi Kabila. Yo ko bisa. Tant que vous une élection, Martin Fayulu, Adolphe Moussidi, Martin Fayulu. Ndeko Restelingo ya mwana Mboka. Mabe Yangoul. Topesa yo maloba. Topesa yo maloba. En français, Fayulu le président Mboka oyo a gagné bango. Ndeko Resteli, pardon. Martin Fayulu qui est dans l'élection, babimisa porte-parole, na bi porte-parole, il y a opposition. Ça qui a s'attendre na ngo. Martin Fayulu tikala jamais ko kanisa na mutu na e. Biso to landa Martin Fayulu yeta musu so éviter. Biso to yana ba conférence belé na Martin Fayulu. Pekena na rassemblement dans musu ya ki na ka na zo na congrès ya IDPS avant papa Etienne Tshisekedi akufa na 2016. Yeta musu so éviter ngote to zala na congrès. To ko tuna mwana Mboka Fayulu. Mwana Mboka ndenge ni o nga na za na sima ya IDPS. Nga na ko zala na sima IDPS. Nga na zo soutenir IDPS. Martin Fayulu ye moko abima député na komba IDPS. Biso na Ndeko Antoine wa za na bokonzi. Biso so to banda ki bana Mboka to bito ko benga na bango Kabila na batu na ye. Biso na Antoine to bima ba marche na triomphal. To lobi to ko benga na Ndeko Kabila na bango nyoso to biba banda. Bata pendenge Mboka sike koya. To ke Genève. Ndeko Antoine Ndeko Kamere. Lelo ko kumisa Ndeko Kamere. Papa Etienne Tshisekedi atikala ko kuta na Kamere te. To kenda ko club na limité. Papa Etienne Tshisekedi ayoka Kamere asali banda benga na ye. Moto alingi mwasa jibe o ngabe na kosangisa mbongo na linga na bala o webisa biso ke moto na moto malamu. Lisusu pona ko informer bino na o etali masolo ya Mboka biso toza bana Mboka. Yango tolinga kobeta mingi lisolo ya Mboka. RDC ezo connaître mopepe moko ya kosakana te ezwi ba politicien ezwi population tozo ba tena na remaîtriser nani na ngona lelo tento beta un peu lisolo ya mokonzi ya Mboka le président de la République démocratique du Congo monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo tento beta lisolo na depuis azwi pouvoir. Est-ce que kokisi makambo oyo bana Mboka bazarozela mutuna wana ekozala na ba réponse nango na bandeko o bavandi pembe na nga ndenge bozomona Ndeko Restelingo ya na mupanzi na ngai na pesi yo mbote Ndeko Resteli mwana Mboka Mbote mwana Mboka Ines Tumba nazopesa pe mbote na Ndeko Chris Mukuna o azali na mupanzi na nga koto ya mobali mbote na Ndeko mwana Mboka mbote mwana Mboka Ines Tumba na pesi na bana poto tu na pesi bango mbote bango mo bayebi ndenge nini to banda bitumba oyo ndenge to bunda batamila ifo tozwa pouvoir tozwi pouvoir na banzete na minute bazali ko sepela po bayebi ke elongi oyo idefanda bango pe izo continuer toujours na ko défendre mokonzi Mboka faci national. En tout cas na banda bozo sentir déjà pression izawa mais motuna liboso to rotuna ngonde ko Restelingo ya mbambola mwana Mboka to lingo benga ye benga rara mwana Mboka. Alors mwana Mboka Restelingo ya motuna izaka moko to banda na moko ka Faci depuis du pouvoir. Est-ce que répondre na ba bien topé na ba devoir topé na mituna to na ba posa ya bana Mboka ba congolais hein balobi ke papa lobaki le peuple d'abord. Est-ce que ça na ligne wana? Est-ce que déjà bandi moi ba ko sepeli ça au 100 jours en marche hein? Mwana Mboka Ines Tumba na sepeli mingi na question na yo tuninga na sepelaka mingi tant na leka na émission. Félicitations à mwana Mboka Antoine pour auti ko inaugurer pont. Na sepeli mingi terrasse auti ko inaugurer wana ya 12 mètres ndé na sepeli na logo. Terrasse auti ko inaugurer terrasse. Auti ko inaugurer terrasse. Félicitations à Ndeko Antoine na ba terrasse wa bandi. Papa lobaka le peuple d'abord. Peuple ko souffrir. Peuple oyo libre ekondi. Peuple oyo sukali et na kulingongo transport a tu kulingongo et à 2000 francs bazo sala la biso awa farine soko keti na matadi ya Kabila bongisa nzela
ekitati ekoma transport ekoma 12 000 francs mais okomona lipe ekokonda lipe ekomi moke tokosomba mai etina coin le peuple mais nayebi biso nini échanger continuité te Kabila akufi yoka nayebisa yo mwana mboka Kabila akufi totie bakoto tomemi eti na nécropole toke tomemi Kabila inde ti tokomi na nécropole fanfare ebeti tokotisa Kabila ndeko Antoine asekwisi Kabila yo koyebisa biso ke moto wana moto malamu mutu nyonso oyo andimi mutu nyonso oyo aza kondima Antoine andimi Kabila nakoyebiso mama siko yo soko ndimeli Antoine yebaka na Kabila bokomelo mopo Antoine basangani na Kabila nakoyebiso tala na loko Kabila ama ele koleka bato nyonso na monde entier Kabila ama ele ndeko Antoine na Kabila ezali kaka mwa contrat moko basalaki mpo toyebi biso nyonso lisolo ebetamaki mpona parce d'abord on dit passation de pouvoir et ça nalobaka après ba élection tokosamba na nanga na bémission so na sala na bato tokosamba na nanga mpona ni tokosamba na nanga pesi biso eloko tozelaki te moto nyonso ayebi même na monde na poto bayebi ke nanga bayebi Fayulu muta gagné rester ça Fayulu na cour constitutionnelle namoni yo poza moto Antoine mais na occupé yango te nayebi we pona mais c'est tokende mama ata mwana bébé so totunye na gagné ba élection so Fayulu nda gagné mama na so bisa oyebi eloko liboso Kabila sala na nanga balongola bana poto ba voter te ba botela ba nationalité babotela Franck Diongo oyo azota makelele babotela nationalité oyo nga na leki musika na valeur po ya na carte d'électeur te nga na carte d'électeur nakoyebisa yo nanga apimela bana poto ba voter te apimeli bato Yumbi Butembo yebisa nga na Yumbi na Butembo président na bango ni président na bango mais président bango za Kabila biso nde kote onde président na biso bapesi Kabila sala ndenge ni mama na expliquer yo Kabila avandi amoni akomi coincé atali gauche droite amoni moto akopesa te avant na kinga kati na kata ndako na ena mwesi na ye Olive bavandi bango mibale babi tokopesa na topesa Yuma oyo bakanya Antoine bapesi ye bokonzi biso tokodirige bisika nyonso balobi nini biso tokodirige bisika nyonso eloko nini ezela tour Kabila na sima makambo tokei pila Kinshasa pa Chantini Ngobila pesa Kimbuta bomi mboka pendant 12 ans ye wana pembeni na ye toke musika te toke na Assemblée nationale Janine Mabunda kaka bango bazui 92 sénateur plus Kabila sénateur à vie comme 93 toke na ba président ba Assemblée provinciale nyonso nani ba konti FCC yo Kabila nde a dirigé mboko Kabila zo continuer Kabila nyoko libiso pendant 17 ans et puis Kabila zo continuer maman na ebisa yo soki banda lelo ndeko na nyonso o so soutenir Antoine yebaka ngo aza mota Kabila po Kabila bomi biso bozo ndima félicitations na ndeko Antoine Chilombo félicitations na po uti ko inaugurer le président de la oyebi na mboka o motalingaka sauver biso zaki mutu moko na Congo ezaki Thomas Lokondo honorable Thomas Lokondo nga sauver biso Kabila kimi mbangu pa Antoine Hola apaisez-vous voilà bani retour maintenant ndeko Chris Mukuna na banzo landi ba propos nyonso oyo ndeko Reseli a avancé par rapport ya mokonzi mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azana lokuta to azana kati ya bosolo ndeko Chris Mukuna tango pokwa ndeko Félix aza derrière l'ancien dans le bata bongo l'ancien président topé monsieur Joseph Kabila président mboka oyo na kosenga merci na motuna na yo na kosenga na kodebater na ngai azala na sens ya humanisme ya respect il faut aiba ko respecter bato et puis respecter nga moko na ndenge tozali na plateau parce que il a parlé au moins pendant 10 minutes na kati ete na yo kaki non je suis en train de parler oui. Au moins il est en loba ki otuna ki question te tikela ngai peta na bimisa pe ezali o ya tant tozo ke une élection Martin Fayulu Adolphe Muzitu le président élu Martin Fayulu ndeko Reselingo ya mwana mboka mabe yango topesa ye maloba en français le président mboka oyo a gagné ki bango ndeko Reseli pardon en français on dit quand deux personnes parlent à la fois c'est-à-dire l'une d'eux allez-y comprendre la suite nazolo babuye tangu bayo kani na lamuka ozolanda babiete toponana après toponi oyo toponi ki ako mérité tant que na dès le départ avant la muka ba mahambutu ya ba élection mafieuse tout wana et salima
bato bazaka favori pour babima bakonzi la muke ezaka kamere ndeko vital que je salue en passant na président Fachi national na PCP mboni tokomi kuna basali likita ya bana ya bandundu muzitu matungulu mususu nani Fayulu ye moko baobi angwashi a ezali kama kingwashi babeti ba favori bakangi bango kachi ba dribble bango na mayele mabe ya mwana mboka Bemba oya bomisa ba congolais ti lelo nena bosana ke Bemba loba na bakoba kino loba na bango papa na mama bomba mwana na ndako soki mwana no abimi sort na yebani bomba ti Bemba plutôt a tué les congolais ozolanda Bemba tué les congolais yango comment osala esoni azonga na mboka ozolanda tangu ndeko Félix na ndeko Kamere bataba obité bana mayo basali kamuna nenga mabeto benana bazui courage bana mibali bilombe na pesi binombote babendani bake na Kenya na Nairobi basali ba accord na bango lelo oyo accord na bango tobenga bango le ticket gagnant lelo oyo bazana présidence ya RDC Martin Fayulu akenda na élection babimisa porte-parole na bi porte-parole ya opposition sans qu'il y a s'attendre nango Martin Fayulu atikala jamais ko kanisa na mutu na e biso to landa Martin Fayulu yeta mususu a ebité biso to gena ba conférence ebele na Martin Fayulu to gena na rassemblement ta musu ya kenda ka te na zo ebisa na congrès ya UDPS avant papa Etienne Tshisekedi akufa na 2016 yeta mususu a ebi yango te tozala na congrès to ko tuna mwana mboka Fayulu mwana mboka ndenge ni o ngana za na sima ya UDPS ngana kozala na sima UDPS ngana zo soutenir UDPS Martin Fayulu ye moko abima député na komba UDPS ozolanda Martin Fayulu lelo aza mutu to kopesa gaz le to pesiete mende balobaka les vins tirés faut les boire to zengel côté mususu Félix Antoine Tshisekedi le président élu Fachi national bana poto ne nazo yebisa bino mutu apesi comme Fachi national ezanga ya bino Fachi national bo mesana obenga ebongo Félix Antoine Tshisekedi Chilombo azana maloba ya papa o ba ebisa le peuple d'abord papa azu bokonzi atela lobi ah gouvernement na no bimite asela maloba wana azosalela ngo tunanga po azosalela ngo lolengeni biso dozana kisasa biso dozana kisasa bana poto so bozana bandeko balaka na mombele balaka na yolo botuna bango bayebisa bino Kabila tika université ndenge ni lelo ekomi ndenge ni soki bozana bandeko batanga na Unikine botuna bango nzela Unikine ba ko sala ekolongwa Unikine ti eke aéroport en Njili batuna bango banzela ezosema na commune na Kisasa na Barumbu o Kabila bebisa nyonso ozolanda esama na programme 100 jours ya Fachi na programme d'urgence ya 100 jours ya président de la République ozo comprendre président atela lobi ba congolais ba na nzala to sala ndenge nini Kinshasa elo na raté to yebi biso nyonso Kinshasa elo na raté Kinshasa eza eloko te biloko tolia ke utaka na ba province esengeli ko banana ko bongisa banzela po ete bandeko ba kolona na ba province basala nini basala na facilité ya biloko e uta province ya na Kinshasa tolia malamu ozolanda il faut commencer d'abord par construire des routes yango Fachi moko aza en personne akende na boma pona ko inaugurer route Fachi na 100 jours alobaki matadi kaka ye Fachi national na 100 jours na alobaki Inès Tumba Fachi na 100 jours na ya alobaki boye na yo nanga to landela bana mboko ba osala misala Toma luwaka lelo akoloba o zela bana mboka na yo nanga to landela bana mboka ba société nationale te apesi ba société nationale ba office des routes ba mususu wana o boboye biebi wana apesi bango misala aboye okota ba chinois ba nani oto moni ba seli biso banzela ya mikuse esila kate esila après 3 mois et bebi nango oza comprendre yebisa biso na no Fachi aux côtés de Joseph Kabila jusqu'à quand tala omoni moko tout au long il y a 5 ans il sera toujours avec lui to kombata Kabila ngana bandela sikanga na bandela ngana bandela keloko tango Kabila zui bokonzi na 2001 ngana zakata mususu na première séance soki na deuxième séance na lobaki ete ah tozui mokonzi ya elenge soki na 6 classe tina okoma na 6e na zui diplôme c'est que na on se retrouver na ozo musala na bando sepela na Kabila mais au fur et à mesure nazokola tango nazokola na moni e Kabila yaki moyini Kabila zaki muto atikala jamais kolinga ba congolais atiki biso to sala na passe Kabila sala ba homme fort pembeni na ye atikala jamais ko sala les lois fortes pour la République les lois yango toko mona ba le tout puissant Kokonyangi le tout puissant Moïse Katumbi
le tout puissant Francis Kalombo, le tout puissant Jean-Pierre Bemba. Au côté de fatigue, qu'est-ce que Kabila fait? Lelo oyo Kabila a sali 18 ans na RDC, a ebi RDC, a ebi ba dossier ebele ya RDC. Président Félix akobo ki sa Kabila ka boyete. Azali na posta na epo alaxé ba makambo mususu. Alaxé lo lenge ba dossier mususu esalema. Nenge partenariat mususu esalema na ba mikila libanda. Pendant 5 ans. Vous comprendre? Il va le faire pendant 5 ans. Na obi boy. Yo wana eza oyo zo kanisa. Mais jusqu'à présent, to ke na malembe. Lelo bino bobo ya Kabila. Nana mema Kabila na Congo. Ah batu bana ko ka bakino ba koloba. Félix angela biso Kabila. Na mema Kabila na Congo. Na komisa Kabila président de la République. Kabila uta bi na kisasa biso de tikala jamais ko ka Kabila. Kabila uta. Ah yo moko lobi on était surpris. Et ça na bato ba mema Kabila na Congo. Batu wana Félix akenda ka bisi bango bo longola mutu na bino na Congo. Et Moussala pezo salema ba kolongola Kabila na Congo. Devant il y a Félix na tête il y a pays. Moussala ezo salema. Mabe na bino eza boy. Ata moi si ko tu soka 6000 lelo yo kantia ko botaka lelo. Zeme sala ka 9 mois, ezala ba zeme musu sala ka 10 mois. Yo za mama obotata. Makamuto eke na malembe. Lelo bana mboka baza pressé. Omoni to mesana te na alternance na mboka mbala liboso président to mona président ya kala na président sika. Yango toko ka mutema pasi. Yango toko ka mutema pasi so to moni président kala na président sika. Bakutani tozo ka mitema pasi to mesana na ngote. Mata pa yo la tikala jamais ko préparer élection na mboko. Donc baninga baba les gens quand les gens réclamaient les élections dans ce pays, quand les gens réclamaient les élections dans ce pays, tant qu'on va s'arranger qu'aucune élection, Martin Fayou l'était où? Il faisait quoi? Martin Fayou la Zakiwa. Lélo Martin Fayou la Zana Likambo Kolobate aligné et sidé na élection, abimisi combien de députés? Oh là là, Chris Mukuna nous l'a malamté. Mais du moins, pour Chris Mukuna, Azana est d'accord, Fachi, na M. Joseph Kabila, bah quand on démarre tout en là, il y a mandat, est-ce que c'est normal pour nous? Oui, na zako sepela na ndeko Chris Mukuna tango akoloba na esengo nyonso ndeko Kabila tango ayaki alobaka kopesa biso misala ti apesi biso misala te. Indien akofuta Congolais 1000 francs. Libanais akobeta Congolais wa nyama na mboka na ye. Yango biso na ndeko Antoine wa zana bokonzi. Biso so tovanda ki bana mboka to bito ko bengana bango Kabila na batu na ye. Biso na Antoine to bima ba marche na triomphal. To lobito ko bengana ndeko Kabila na bango nyoso to biba vanda. Bata apendenge mboka sike koya. Toke Genève. Ndeko Antoine ndeko Kamere. Lelo ko kumisa ndeko Kamere. Papa Etienne Tshisekedi atikala ko kuta na Kamere te. Tokenda conclave na limité. Papa Etienne Tshisekedi ayoka Kamere asali banda bengana ye. Moto alingi mosa jibe o ngape na ko sangisa mbongo na linga na bala o ko bisa biso ke moto na moto malamu. Mais si ka désordre, ma histoire ni yokobeta. Lelo amida o mwasi public. Yende mwasa Kamere. Mais Kamere mutasali ke Fatiam akoma na pouvoir. Yango na kokoma, yango na kokoma. Non. Kamera moto Kabila. Kamera sana maele mabe. Kamera memi bake malembe abisi retirer signature ngape na ko retirer. Ba retirer bake ba si conseiller Kabila bake na bake po ba voisin po bango ba ki biso to ke négocier libanda bango pe ba ke négocier libanda. Bake ba trouver ba sona ndeko Kabila. Kabila za maele makasi. Kabila vana na kingakati. Azeli to koma na mikolo misatu. Poto kende na ko publier po ebisa nanga publier abenga Antoine atanga papier te. So na kosa loba yango atanga papier te. Kabila pese signal. Ya signé abisi ni bo continue so yanga yo tiki yo so Maître Mayo Mambeke secrétaire général à INC. Ya parti à Kamere aloba gini. Ba pesi biso présidence mais batika liko pesa biso majorité te ngate Maître Mayo o azaka na Kamere. Mama yebisa ngai. Mboko distraction ni toko kenango. Nana kokosa nani? Mosala Kabila zaki akoseba biso banzela to tunaka Kabila moko mususu. To bindeko Kabila biso tokolia banzela. Tokolia ba pont aluange to tunaka Kabila. Ndeko Christ ayebi to tunaka ndeko Kabila. To tunaka lelo ndeko Antoine akoti na bokonzi papa lobaki le kobosa na te le peuple d'abord. Le peuple la kisi nzela. Le peuple la kisi terrasse. Ngape na malamu po biloko utana ba intérieur. Ndeko Kabila sali 17 na banzela nana. Oui bi akobeta tolo na université. Botu na veni université. Mais mutabanda ngo ndeko Kabila. Comme mandé sila ki atiki. Mais to fache sisi nzela wana mabeza. Yango na avantage de la population. Ya papa lobaki. Kobosa na boso msara extrait na papa lobaki. Kobosa na te le peuple da. Peuple la kisi nini? Peuple la kisi alia kitoko.
afuta makitoko peuple oyebi mama koteka na kwe so ba image mama koteka na kwe mama wana mikolo nyonso tokenda kosomba mai eti mboka oyo eza malamu tokoko kosomba mai eti na kwe kende ozwa lipa tala lipa wana lipa toyebi ntango kabila akoti na bokonzi kabila le père babande kobenga lipa mo lipa kabila yebi te soki azalaka na mbushimai soki ndeko kristo azalaka na mbushimai nayebi te mpo biso na kisasa toyebi lipa moko epaka lipa kabila lipa wana yaka munene antoine akoti na bokonzi lipa mpe victoire ekondi lipa moke lipa emati 400 yo koyebisanga moto wana mutu malamu ye nde tolo papa alobaki le peuple d'abord sur base de quoi décoresteli il faut repesa yana chance dans les bandeli non chance 100 jours ezokoka le makambo ko changer en un clin d'œil te yango ntango kabila le père akotaka changement mpe ezalaka mbama te me tomonaka lipa kabila ekotaka tomonaka lipa kabila oko bakobenga lipa kabila ekotaka na mboka oyo tomonaka sadi bato tonda kovanda 5 makolo ya kosangana échangea ti lelo totikala nango tokoma kovanda normal kala tobanda kovanda mama koti makolo anga mpe na koti makolo tobanda kovanda bongo tokenda motuka mama koti makolo nga mpe mwana mobali na koti makolo mais lelo ntango kabila ye abongoli yango kabila le père abongoli yango tomoni lipa kabila ekoti kabila mwana ye na 5 chantier atiki chantier aye na après bapesi ye manda mosusu mpo ye moko bande komita asui manda mosusu ake na révolution de la modernité atiki mboka kaka na chantier ye Tshisekedi Antoine akoti même exercice Antoine akoti même exercice ya banzela mama zana biso mama kokotela bato bazonyokola peuple te Antoine aye na bokonzi akontinue même yebisanga procédure nzela na atika continue en poesila web mabe na ko inaugurer banzela oyebi nini Thomas Lokondo na sisa kite Thomas Lokondo anga ko sauver mboka na ndenge nini soki akendaki na parlement posila ki abimi yeba lamuka banga ba voter Thomas Lokondo bato FCC bango moko poza ki vote secret banga ba voter cash banga ba voter ndenge ngomona ndeko kabila ngaza na pouvoir ti mais yeba yango ndenge Janine Mabunda bimi mais Moussa Antoine akoyi susu bien pour makambo koma biso tona régime parlementaire et comme parlement na gouvernement Moussa Antoine etikali kota ba première pierre ko inaugurer kota uti ko inaugurer nzela pont nini terrasse kota uti ko inaugurer Moussa le tali yango wana mama kabila sala pont luango eza 50 mètres ozo kan tala nzela munene asala pont munene ozo comprendre donc kabila ndenga sa wana kabila sali nzela asali ba pont ndenge na ndenge mais suka nango tolobaki ne tobaki le peuple d'abord papa lobaki kobosa na te le peuple d'abord yebisanga le peuple lelo kabila obiso tobaki tobengana na bokonzi yena kabila bakomi ba master Lokondo ake ko postuler kabila kembangu ko luka ye ake luka Antoine na yebisaki oni na corps na biso et puis basali ni ba invalider ndeko Thomas mama mboko toke nango tire wapi le peuple d'abord eza wapi ndeko restelingo ya na Congo mboka oyo bientôt école ba chambre salon sans chouka yango to école et comme des chambres salon mo tongi des chambres salon à ça l'école tolukaki changement c'est pas you mama kanga yango na parlement bandeko nyonso baza na Sénat bakosa musala mbalo malamu parce que fimbo za na sima na bango bakosa musala malamu ne yebisanga bana 92 92 sénateur plus Kabila sénateur à vie qui na Kabila na régime passé cette fois-ci azana système na ya travail oyebi Sénat bakosa musala mabe bako traduire en justice oyebi Sénat za na combien de sièges baka na 109 sénateurs Kabila za na 93 donc 92 plus ye moko 93 so babi mukona bakoya musate Kabila bengi bona kingakati bato ba mukene nde bakofanda bako siège pour président sa Sénat erokepe na maboko na bango eroke na maboko na bango bango baso diriger biso nyonso na nyonso baso kumba biso ndeko Antoine Songisela Fayulu bokonzi biso to derrière yo lamuka mutapesa conception ya lamuka eza ndeko Antoine azongisa ka songi la boy ko samsala lobi ye kaka vérité des yeux na lobi mama bakozela ye babandela ba élection na lobi motabimaki na mboka oyo eza Fayulu biso so toyebi motabima na mboka eza Fayulu toyebi si ndeko Antoine ayoka soni te parce que Kabila kangi ye na moment oyo asi akoti na musala Félix Tshisekedi abandelisa ba élection ou bien c'est la ti mandat sikikoya mama ayoka soni te ndeko Antoine ayoka soni te abenga bana mboka nyonso akende abenga Fayulu ayebisa ye mwana mboka bo continuer yango na tikeli yo continuer mema bana mboka parce que na biso so dès que baso continuer boy mama ngana onde to souffrir ngana onde to za transporter ngana onde to so lia bien te oyebi na bona uti ko na nyonga mama wana elipa yokana biso mboka malamu yokana biso le peuple d'abord mama wana ndenga za bo après mission ko kanga pona 200 fois lipa yebisanga mwana mboka
En tout cas, ndeko Chris Mukuna, na ebite na tuna o motuna nini. Yo ndozo kama mweselingo ya zolo baza kata lokuta, to aza kata bosolo. Ndeko Martin bana bitumane ya vérité des urnes. Asozonga déjà le 28 awa. Nalingi opesanga micro, tielanga pena micro po etena loba malamu. Lelo oyo toza na posa toloba, on doit parler de choses oyo kosala que mboka na biso ekende liboso. Il faut tolobela ba question d'état. Il faut tout avancer bah idée, tout contribuer na ba réflexion na biso dans le sens positif pour être mboka na biso bana okende liboso. Quand vous prenez quelqu'un qui vient étaler la vie privée des gens ici, c'est étonnant. Moi je ne vois pas comment, il y a koya pour banda kobeta du solo. Non, non, sois quand même recadrez s'il vous plaît. S'il vous plaît. Même la mort, on a donc, Nabanda Olobabou, le Seigneur vraiment awa, tout le problème ils ont concerné Moka. Caméra la 5, 6, 7 femmes. Abali na mbongo na été mutazolo. Abando zelara mutala ebanda. Comment est le bobo sana caméra zala président de l'Assemblée nationale na mboko. Caméra a occupé la fonction belé na mboko. Ayebi comment avoir la. Omoni ke yo na yo pe na yo nie bosali likita po. Na tuna mituna yo pe sanga bien. Quand solo bozo tuna ete otikele temps. Qui a zolo mama be yo pe sanga bien. Moi quand je parle pourquoi ozo interrompre ngai. D'accord, malobe pas na yo, malobe pas na yo. Na biboyi. Caméra zala ministre de la communication na mboko tant musu ya ebité nazo rappeler caméra zala président assemblée nationale a occupé ba fonction belé na mboko et sala que azala na mbongo to pe azala ba moyen de vivre vous comprenez tant que besoin na ba accusation gratuite na émission koloba ke yo botama na mboka et tout aussi longtemps azana ba preuve non je voulais juste comme ma digression na parole na ba propos les autres tenir et ça na batu ba Hollande biso baza posa to avancer ba makanti moko boyo sala ke mboke bonga sans o ya koloba ke o si réellement Martin Fayulu avait gagné les élections la CENI était présente également la cour constitutionnelle CENI ananga o na kosamba na ye CENI ananga o kumisa CENI ananga asokumisa CENI ananga pesa maloba tant machine à voter européen ça fait makanti maman bato ayumbi butembo beni ba voter te je n'ai pas l'habitude de crier ce n'est pas mon habitude crier et dire de n'importe quoi, ce n'est pas moi je suis en train de réfléchir comme un intellectuel. Naya wate pona kosala propagande ya mutu. Biso tout ozolinga mboko ekele na avancement. Je soutiens le président de la République Fachi nationale. Voilà, tu es content? Voilà, laisse-moi avancer. Je me répète. Je soutiens ici le président de la République Fachi nationale. Nga muna baptisé na kombo na diaspora boko la ngai. Ngai Chris Mukuna na PC kombo Fachi nationale. Président na biso. Nga na la muka dimanche le 30 décembre na tongo 6h na nyatama ya salite pona kende ko voter président Fachi nationale. Lelo o etango batu ba koloba. Yo Martin Fayulu a commis danseur ya Viva la Musica. Kaka yo wana commis danseur ya Victor Eleison. A kobi na gauche à droite. Vérité des urnes à lobaka ke lukana poto. Azosonga le 28 lobi awat. Akosa la meeting. Ayebisa na bana kisasa que vérité des urnes na ye nango. Ça c'est embrouiller les gens. Na minute de ça la président Sika oh ya ça déjà a déjà papier. Imaginez-vous dans moins de 3 mois président Azui recette il y a plus de 300 millions de dollars. O azali ko sa misala. O totikala komona te. Maele nini o Martin Fayulu azala nango pa construire mboka o. On ne rêve jamais debout. On ne rêve jamais debout. Martin Fayulu tant mususu okutana Martin Fayulu te. Bana poto ba kolandanga na sala ba interview au moins plus de 5 fois na Martin Fayulu. Tant mususu bino boyi bien ngote. C'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Martin Fayulu n'a jamais pensé être président de la République. Je vous le confirme. Martin Fayulu soit kolandanga atanga na école moko na Gombe. Martin Fayulu atanga na école moko na Gombe. Côté à cour Sénèque. Akena kotanga ndenge nini faut kokoma ministre. Tu reconnais au moins Zara. Nasana ba notes na ye. Il est très intelligent Martin Fayulu.
atanga na école moko en face à cour Sénèque so azolanda biso ayebi na mot des arts. Oh là là. Ce qui est opposition est c'est une très bonne chose. Tous on a posé les lotos à la opposition. Fati aza sous opposant et azo défendre les sous ba valeur opposant. Si quel ngata na loba, tant ya loba ki otuna ki mituna te. Tant ngana zo lobozo tunanga mituna pourquoi? Je comprends que je suis en train d'aller dans un bon sens, raison pour laquelle tu me poses des questions. Je reste sur le plan scientifique. OK. Martin Fayoulou c'est un opposant, atikala na opposition. A combien à 63 ans. Je ne vois pas Martin Fayoulou avancer encore 5 ans. Comment, dans quel sens? Le père de la démocratie, un grand opposant. Papa Azalaka Ebende, Azalaka Mukonga Koba, tant Moussou Ebite. Etienne Tshisekedi Azalaka Mukonga Koba, Pesanga Mikrona Lobamala Mbalandanga. Mukonga Koba Besengande. Oh, tala, ko compara ka bato balemba lemba na papa te. Papa bani obunda na neni. L'opposition c'est un état. Papa bani ko bunda na neni. Na soso ni sabatu na histoire. Congolais liboso asala parti politique ya opposition. Ezaka Antoine Gizenga. Wana eza histoire pona yo pe muto tanelinga micro na bato bakolanda biso. Congolais liboso asala parti politique ya opposition ezalaka Antoine Gizenga. Vous comprenez? Il est allé jusqu'où avec l'opposition? Na 64. Mais à Koka yango te. Etienne Tshisekedi aye. Je pense na 82 wa sala ki de pes. Ozolanda. Lelo oyo tango batu ba lo baba tala kana sima. Félix Tshisekedi fachi national. Asi afani na ibonga bokonzi. Biso peuple toza na sima na ye. Ako sala misale ezo monana. Tozo betele maboko bipai tout okoleka. Danser atika l'année danser. Aya kutu biso to okende roluele matos. Toko na triomphal abeta concert abina. Dona eza ya kobina. Atike la bokonzi na bao babotama po na bokonzi. FCC cash. FCC cash. Kombo na coalition wana. Lelo oyo batu bazolo baba benga na Kabila. Aussi longtemps Kabila za na majorité parlementaire. Na machine to benga na Kabila. Autorité morale ya FCC. Yango na zoloba. Baniye yangote. Aza autorité morale. Malgré pour nga autorité morale concept wana na ndima ngote na habité so ila kisarani. Mais au moins Kabila za na majorité na parlement. Ozolanda. Landanga malamu côté wana. Lolenge nini bako benga na mona mboka Kabila. Fachi auprès d'un constitution mboka na biso elobi constitution yo za nango yo elakisaka ti population na yebisa bango accord wana te nga na koloba nde yo moto otalisi yango yo moto otalisi yango tokendaka na makambo. Non, non, on doit lire les lois. On doit lire les lois de la République. On doit la débat nangati. On doit la débat nangati. Et na comprendre que on la débat nangati. Quand on a le bozo le bamini, tant on découvre que le bozo le bâté. Nous devons respecter les lois de la République. Constitution Zoloba, Premier ministre Abimara na majorité parlementaire. FCC a Salaki Moussala aussi longtemps Martin Fayoulou Azaki na poto. Chadar Yabanagi déjà campagne Martin Fayoulou na poto. Lelo Martin Fayoulou est décidé à bimisa ta député moko à part moko abimi. Honorable Martin Fayoulou, je vous salue papa. Nazara moi nanayo. Abimi député national. Machine à voter bimisé député national. Martin Fayoulou député national. Na lukunga awe bisika to kolobela biso to na ngaliema. Aposila ki na lukunga bana ngaliema ve ba voter ki. Na bana lingwala. Vous comprenez? Aujourd'hui on ne peut pas dire des choses parce que tozu chance ya kozala devant le micro. Tolo ba makambo tozo maîtriser. Constitution et lobby était Premier ministre a la majorité parlementaire. Majorité parlementaire, ils allaient constituer la FCC. Nous devons nous soumettre parce que c'est les lois de la République, personne ne peut s'en passer. On ne peut pas violer la Constitution de la République. Les lois par rapport il y a contrat Joseph Kabila na président Yamboka. Yo ça na preuve à contrat on a Alexa Bisson. Mais on en parle. Quand on vient à la télé, il faut apporter des nazala jamais kozala na UDPS. Je me répète. Na UDPS ba ebi ngaite. Kabunda ebi ngaite. Kazadi ebi ngaite, Kabuya ebi ngate, Mukeba ebi ngaite. Na ba notangela yo. Je défends le président que moi j'ai élu sur base de son programme. Mais pourquoi Fachi va toujours concerter? Tu m'as posé 1001 questions quand je parle. Maintenant on est là aux amaloba au retour des questions. Nazolo ba mala on peut tirer la ngata na loba. Vous comprenez? Nous avons la majorité de la population congolaise ont élu le président Fachi sur base de son programme qui nous a persuadés. Tous allons persuadés, on était unanimes pour voter. Chose faite. Il a été élu président de la République, proclamé par la CENI, provisoirement, confirmé par la Cour constitutionnelle définitivement.
quelle est cette instance où il faut s'opposer à la cour? Soyons sérieux. Parlons pour te persuader un groupe de gens. Oui, les lots Kabila plutôt Fachi national azo sangana Kabila. Olivier Kamitatu, Kabiliste. Jean-Pierre Bemba, Kabiliste. Moïse Katumbi, Kabiliste. Mbouissa Namouissi, ministre des Affaires étrangères en 2007. Quand Mousso Ebité n'a pas rappelé, Nathan Lissous Nani, Adolphe Moussitou, un voleur de haut niveau. Premier ministre sous Kabila. Autant il a Lissous Nani. Bateau Bazan entouré, Yemoko Martin Fayoulou. Moussoki Kimouta Bima gouverneur Zakanani. Il a voté, il est parmi les gens qui ont voté André Kimouta. Bana Mboka, Bana Poto, Tamoussoubo, Ebité Ngana Zo informé Bino. Bopé Sanga confiance, Toko Landela Makamomboka. Pas à pas. Toko Lingate Moutoya Ko Sabino. Martin Fayoulou, les lois sont à Likambo Kolobate. Aza opposant atikala na étiquette ya opposition. Bandeko tout o baza lelo na la muka baza la kabiliste. Félix Antoine Tshisekedi, Fachi national, atikala jamais cause la kabiliste. A cause la kapé jamais. Ce qui a zosala na Kabila et ça par rapport ya ba continuité des affaires de l'État, je le répète. Continuité à faire à l'État. Échange, remise et reprise. Remise et reprise. S'il vous plaît, nazo chité. Remise. Pesanga micro nazo chité. Remise et reprise. Il y a Ndeko Kabila na Fachi national les acquis par rapport à Ndeko Fachi. Il fallait à s'enquérir dans le dossier ezalaki na table ya monsieur Kabila. Vous comprenez? Raison pour laquelle bazo kutana. Bazo kutana dernièrement awa. Je pense que c'est un week-end. Kabila a proposé combo, il y a premier ministre qui a désigné par Fachi national. Déjà proposé et puis Fachi déjà c'est l'histoire. Bah comment ni? On va sakani. Aux journalistes, il y a une information malam. Yo ligneuse de l'information. Moi va sakani, azana moralité, loyauté ni ni azana ngo. Azana muto sengelo za la premier ministre té. Tanga mususo yo ebiwana. Tanga Bochab na ba basal dossier ya mboko ba FPI et tout. Lelo ye moko komi na problème ya Sénat et tout. Batwana baza batuté biso doko tanga na mboko yo. Na FCC il y a des valeurs. Je l'ai dit et je le répète. Jantini Mbaka Ngobila za mutu aza na makanisa sika to pesa chance. Aza mensalté. To pesa chance. Moi mboka rester ngoya. Na seki na makambo ndeko Christ akoloba. Chité déjà to komi na suka. Toko chité déjà. Na sepeli na makambo ndeko Christ akoloba. Oyebi akosa makamuloro papitamba moto akalibu munene o sekaka akosa makamuloro la ye oyebi akosa makambango ndeko resteli on n'insulte pas na fingi ete na lobi ndenga sa papitamba o azakalibu munene expliquer bato bayebi papite bayeba eke akalibu munene asekaka na bateve na fingi ete na lobi boye asala roi papitamba o azalibu munene asekaka na bateve bato Kabila baza boye oyebi moto nyonso na minute ako soutenir Fachi Antoine aza d'office asa mota Kabila pote basali coalition bakome eloko moko bakomi tata moko mama moko nana yebi yango te boko wanga na coalition Kabila o anyokoli biso pendant 17 ans ezana na kombote moeto sanction Kabila amaele makasi kolega Antoine Kabila za maele makasi alobi so ba pesi komo ya ko perdre to tika la koto FCC koto cash mais to na coalition ba pesa kombo to ndima bango ba pesa kombo président Eli eza Martin Fayoulou biso so to yebi Kamere o uti ko bala mida bobino mo lingana lo bate bona lo bango kaka o uti ko bala mwasi ya to recadrer parce que to komi na suka to kende o uti ko bala mwasa jibe na lobi boy ndenge parlement bimi boye bayango ndeko Antoine atikali moto akotaka ba ko inaugurer ba terrasse na kotaka ba première pierre te ba wana terrasse lo ko uti ko inaugurer terrasse Antoine Azali le président de la République maman Maman, président Eli eza Martin Fayoulou. Ngana otoyebi. Azanga ki ba preuve na Oyebi Kabila aga maele. Azaki na ba preuve. Kabila agi maele. Amona ka tolingi to ke na ba élection a changé cours. Pourquoi Kabila a changé cours mobimba? A changé cours constitutionnel wana mobimba changé ba papa wana nyonso. A nommé bato asika. Kabila na maele mabe a nommé même mandataire public na suka mandé sili. Mais lelo bangoti Kabila na ko benga lelo na ko benga na Cristiano lelo na ko benga Kabila Cristiano azui bango na présidence a dribbler bango abani na communauté internationale a dribbler bango a kiti pa na ye Antoine a dribbler na assemblée nationale ba kiti na toke na gouvernorat ville Kinshasa Laura Batumona
Laurent Batumona Kabila dribble apesi biso Chantini asala ba bi ebele na mboka o leke Kimbuta c'est là Kimbuta à part Zaiko amemeli biso suni atikele biso na pila Kinshasa à part Zaiko nala kisayo kaka ke babiloko ki ola yamona biso biloko basaleli biso te ndeko Chris muku na kosite na lo basuka to ko ngana ko yebisa bana poto biso toza ba communicateur ya cash tozo défendre président Fachi national IDPS na lobby cash IDPS est un parti politique IDPS est un parti politique mais ça c'est quel sens de réflexion lui il a parlé j'étais calme papa soa ba bana poto bokola na biso bozana posa ba information nous sommes sur terrain toujours accompagner le président de la République. Si vous voulez entrer en contact avec nous, appelez-nous au plus 243 89 51 71 459. Nako bandela. Merci mingi. Numéro koleka. En tout cas. Peuple congolais, boza libanda, président asenga kibino, boza na ba projet bien, bozonga na mboka boya, botonga, bo construire mboka eza bino, likambo commission et sili. Na ba Japon lelo to suki ya kolopeza mingi. Oh baza ba défense.